Loposo mwindo tobundela mabele. Loposo mwindo tobundela mabele. Loposo mwindo Baindo, totelema, c'est mon pèse sauvé, monsieur le madame, Paiwana, Penza, Bozomi, Penza, Belé, pour l'émission de la conscience, émission éducative, émission qui est la maladie, pour la Samoto Moïdo, ya uti wapi, ya komi wapi, peya sali kukende wapi, ne yango mokolo na mokolo sala ka fort ya kokende kokundula, et tout to ba leko nyoso, bazwa kali ba ko la lection manaka na biso, Baindo. Na mokolo mwalelo na kati ya manaka na biso bayido zote batokosola sira nini tokosola sira salaire du péché c'est la mort biso bayido toyebi ete tokufaka po tosumukaka yango nde tokosolola kasi na mokolo mwalelo toyebi nani moko ya badisciple missionnaire nzela fumu soki ya mozala pana na ngola na kombo ya CGK Manzambi nena bango to kosolo na bango na lelo sur la salaire du péché c'est la mort. C'est chez Manzambi mbote na biso. Mbote ndeko Tambi mopandi sango matondo mingi. Boni bino ba santé. Kimia penze zali na lisungi ya walongo fumu kimbangu. Pe ebite na bino pe. C'est biso ko mona déjà kana ngosongo na biso pena kimia penze. C'est chez Manzambi. Kota lelo mokili nenge sotambolela mokili ya biso Baindo mboka Kongo to pe ba mingi pe ya Baindo basa na kati ya christianisme basa pe na kati ya islam mais ba présenter biso liwa bayebisa biso zali salaire ya masumu donc to nenge to sabu to kufaka po to sala ka masumu soki to sala masumu te to pe lisumu pe soki kota ka pete to nenge pe to banda pe kufa pete. Et ça va mater mingi to jouer yango dans le christianisme to jouer yango pe dans le islam bino bozali moko ya bana na école ya religion africaine po eza na bokambami ya nation nzila fumu kusuka mzala pana pana bino pe mater ya bongo salaire du péché c'est la mort ça pe kaka bongo to lolenge kani malobe pa ina bino c'est kama nzambe ma tondo mingi ndeko mopandi sango na koliki ya solo mutuna na bino eza malamu par rapport ya christianisme to ya ba religion oyo yaka ko envahir biso awa ceux qui balobi salaire du péché c'est la mort to lifuta ya masumu eza kufa voilà lingala voilà donc biso to koyano la buena religion africaine eza lokuta oui eza lokuta na ndenge nini pambate tozana mwa sous question to komituna pe bandeko balandina si bazo landa biso soki lifuta ya masumu ekozala kufa de relaxi moto soki ase lisumu nde akokufa donc soki Adana Eve to kende kaka kuna na jardin d'Eden esika babetaki lisolo yango na kati ya christianisme ezalaki na bato mibale moko monaki to aliaki mbuma to baliaki mbuma sima ya kolia mbuma nde basumukaki nde salaki ete ekotisa lisumu na bomoi kitani ya bango voilà na bomoi na bango pe na ba descendance na bango bakoya sima na bango to yambela na bongo to ndimi bango bazwi lisumu to bakotisi lisumu siko soki baliaki mbuma te liwe lingo zala te nzoka fali to sosola boye liwo ezali nini bomoi ezali nini nde tokoyeba ke pona nini moto akobotamaka pe akokufaka wana 1 ya mibale na yango bomoi na liwa nini esalama liboso soki bake na biso na contexte bango balobeli ke bomoi moto esalama liboso eza lokuta bazonga kaka na bible esika bazwaki mateya wana balobi nzambe asalaki ekeko mais azwi souffle atie kati na ye nde ezwi bomoi donc par là fallait expliquer biso boye basalaki nano ekeko oyo ezalaki liwa ezalaki bomoi te nde nsima nango nzambe asouffle ekeko wana nde ekomi na bomoi nde liwa soki toke na logique na liwa na bomoi oyo esalama liboso eza liwa donc liwa esalama liboso ya bomoi liwa esalama liboso ya bomoi
nde bomoi eye sima ya liwa yango tokuti koexplike ti basalaki ekeko nde nzambe si basalaki ekeko wana azalaki na bomoi te azalaki na bomoi te ezalaki liwa ebembe donc nzambe nde moto aye kotia bomoi na kati ya ekeko wana nzambe atie bomoi na kati ya ekeko nde moto sikoyo na vie physique na ye ekeko wana ekomi kofonctionne ekomi na bomoi sikoyo soki balobi tokomi kokufa mpo lisumu ekotaki nzoka nde fo tokóma na esika to explike bato na cadre ya religion africaine ndenge elakisi biso ke moto aza composé donc moto ndenge atelemi boye oyo eza enveloppe valeur nango to bomoi nango eza esprit oyo eza kati na ngai nzoka esprit eutaka quelque part mpo eya koanime nzoto oyo eza ebembe donc tozoloba moto donc aza composé na molimo na nzoto tolobelela bongo oui moto aza composé molimo mpe corps physique yango tomoni sikoyo moto babengi moto donc soki moto azali moto seke aza corps oyo elati esprit soki balobi ke salaire du péché c'est la mort lifuta ya masumu eza kufa bato moko basalaki lisumu nde pasi ekoti na mokili nde liwa ekoti na mokili tokomi kokufa po tobénéficia na lisumu wana eza lokuta eza lokuta mpo liwa eza lwa ya nature moto asalemaki mpo abanda akola mpe akende kokokisa yango tolobi eza esprit eye na mokili oyo mpo ekokisa ntina moko to mission moko songolo donc Adam na Eve balia mbuma te liwa loko eza naturel yango totu koexplike lokola liwa ezalaka liboso donc moto na état primaire na ye eza liwa donc molimo ekoti kati na ye nde moto sikoyo abandi koevolue nde nsima nango molimo wana ekobima moto akozonga na état oyo azalelaki corps wana ezangi bomoi nde babengi liwa kasi bainkelike biso te ke liwa eye nsima ya lisumu liwa eye après kosala lisumu nde moto akomi kofuta azwi salaire ya lisumu na ye na cadre ya liwa donc Adam na Eve nde bolobelela na balia mbuma te balingaki bakufa po eza principe ya nature secheka manzambe soki ozoloba bongo na balia mbuma te fo besengelaki bakufa toloba nini nani nzambe ye moko moto azali à la base asali biso bana na ye asali biso asali mokili azusu na liwa lisusu atieli biso na kati to ndenge nini omoni sikoyo lelo liwa baza kopresenta ko pa bato eloko moko ya mabe mais soki bozolobaki eza eloko moko naturel donc bana bino sikoyo mosi eza eloko moko ya malamu nzoka liwa ezokabola bato balinganaki bato bamesanaki liwa eyekaboli bato yango na christianisme babiki eza salaire ya péché soki mpona masumu te moto alingaka kufa te alingaka tika ne libele na mokili mais ndenge bino ozosoutenir ke c'est comme si mpona bino liwa eza eloko moko ya malamu eza eloko moko obetelaka yango tolo to ndenge nini sejeka manzambe yango tolingaki toloba liwa eza mabe te oyo nyonso tata mokili asali yeba nde ntina na yango liwa eza mabe te mpo na nini eza mabe te touti koloba wati kozala na moto na mokili oyo na monde physique moto ye na monde physique mpo akokisa nsima ya kokokisa akozonga esika autaki esprit wana mpona kokende kopesa rapport epai ya nani epai ya moto atindaki kokufa nde principe oyo bakoko na biso to religion africaine azokoprene na ntango oyo me ndenge bango balakisaki na mokili ke soki lelo tozokufa eza mpona bato mibale basalaka lisumu bon tozwa kaka sikoyo liwa eza te entre temps mokili to monde physique eza na balimite eza limité ok ebandi mpe suki sikoyo bato babotanaka kaka babotanaka kaka place ekozala te donc yango moni kalikili wana nzambe asalaki to tata mokili asalaki fo moto abotana nsima ya kokokisa nde batangi 3 age akokoma paka mosuni oyo ekolemba nde esprit ekobima ekozonga nango esika eutaki nde yango wana sikoyo tolobi liwa eza mabe te na sanso wana tolobi teke bato bakufaka to tobomaka bato mpo toconsidérant ke eza malamu mais sans tolobi na principe ya nature
donc moto akobanda akokola pe akokokisa ndenge tata mokela sailaki yango moto batangeli biso toza na 3 âge na âge ya ebandeli moto akozala bébé bokoli moto akoli nde toza na deuxième âge troisième âge moto akokoma paka ndengi religion africaine etangi ndenge bakoko na biso bavivaka nde siko soki akomi paka mino ekosila bando bimise na moi affaiblissement ya nzoto oui akozonga ndeti bebe lakisi nzoto oyo ekomi na suka nango mpo eza limité lokola eza limité ekomi na suka siko esprit wana fo ebima ezonga na monde d'esprit donc surtout okende na logique ndenge bango balobeli biso ke un salaire du péché c'est la mort tolobaka soki tokende na contexte soki adana f basalaki so basalaki d'abord lisumu te na ndenge planète terre eza calculé par exemple RDC eza na superficie na yango okay. Afrique pesa na superficie na yango Europe pe mokili mobima planète terre pesa pe na superficie na yango soki liwe ezalaki te toloba nini tolingaki tosanga espace ya kovandela po soki liwe ezalaki te mbisi alingaka kufa te nyama alingaka kufa te biso mpe bato ngai tokufa to bangi tosanga espace to ndenge nini Serge Kamanzala nde yango tobande koexplike mokili esalami na calcul tata keyeli kona sasa zoba te asali mokili te po échouer asalaki mokili na calcul nyonso ndayebaki ke lokola moto akozala animé nyama akozala animé mbisi akozala animé na esprit nzoka sikoyo bakor wana oyo eza physique fo ezala limité esukaka po lokola terre nano oyo moto akofanda eza na balimite ndenge olobi eza na basuperficie nango comment expliquer moto aza physique oyo akofanda na terre yango eza physique eza limité akontinuaka kozala de laksi esika bato akofanda kozala lisu te kake kozala étouffement kozala ata na mai bambesi bakufa te babotana kaka tozwa ndakisa baleine akufaka te abotaka kaka pendant 3000 ans nzoka nzambe asalaki calcul wana bike te corps physique eza limité ekobanda ekokola pe ekokokisa mais corps eza spirituel yango eza illimité nde eyaka sikoyo elati corps ya eza physique nde eanimango ntina suka na yango nde ebimi nde babengi moto sikoyo liwa yango tolobi ke na bomoi na liwa oyo esalama liboso eza liwa na nzoto ya moto yango moni moto sikoyo soki esprit ebimi moto azongi na eta oyo azalelaki ntango basalaka ye ekeko comment expliquer oloba ke liwa eye ntango lisumu ekoti ezalaki deja mpo motu mpo bando tambola fo batia esprit eye konimango nde babengi sikoyo moto donc ntango moto aza ebembe nayebi te bokoloba te bon nde nabonaki etala ebembe moko kuna efandi kuna tosola nano ebembe eza composé nano na motu te c'est vrai eza corps ya motu eza esprit oyo elati moto nde siko anime siko corps wana nde ensemble wana babengi moto soki molimo ebimi nde babengi ebembe yango olobaka par exemple topesi kaka exemple tobi bongo te ndeko mo par exemple kombo lupungu ovivaki na ye akufi koloba nake ebembe ya lupungu voilà omoni sikoyo donc tozomona nini lupungu oyo eza esprit elataki corps wana ntango ebimi nde corps wana etikali ndenge ezalelaki nake ebembe ya lupungu ok corps ya lupungu kebima mokolo boye voilà omoni donc ntango bazolobela kombo ndakisa tolobi mopanzi sango Serge Katambi tozomona mama ko esprit okombo efandi na esprit na ye wana mais corps eza enveloppe po esunga esprit wana esala mosala na yango to amonana pa ya bato voilà nde yango wana sikoyo oyo babengi composition ya moto donc ntango balobi ke liwa eye nsima ya lisumu eza faux et archi faux liwa eza naturel donc tata mokili mtasala liwa tata mokili mtasala liwa tata mokili mtasala bomoi donc apesi atiango kati ya bikelamu nyonso eza na bikelamu nyonso eza physique fourmi akokufa nzete kokufa nyama ekokufa mbisi ekokufa esalami na bongo donc solo bani soki ezalaki punition ndenge baprésente na bible c'est que bacréature mosusu ndenge tomona ekokufa te
pour mutu ni muta peshaki to le na sens wana kuti bango balobi tango mutu apeshe nde libato bikelamu nyonso esumuki d'après bango nde bikelamu nyonso esumuki nde eboti liwa mwasi akobota na pasi mobali akoluka na pasi nyoka akotambola te ba expliquer bato malamu omoni koluka eza difficulté tata ke likona se akutanaki nango tata mokeli akela mokili o na facilité te mokili to vandelelo oui poche balobi bango moko na mokanda na bango balobi un jour égale à 1000 ans pas nzambe c'est pas mettre les soleil si il y a 7 jours à création donc on va 7000 ans donc 7e jour d'apemaka donc 6 jours de création donc tout ba 6000 ans pendant 6000 ans nzambe asali mokili c'est ko yebisanga soki mokili salamaki na maloba 1000 ans ayeka banjo loba asali 1000 ans omoni donc bate ya batu vrai enseignement yango moni siko biso to yesiko totalisa batu réalité ya spiritualité to ya bonzambe donc babengi Dieu créateur moto babenga créateur c'est raza mosali bongo voilà tant a créé to asali ka simplement bon fait tous en contexte faisons l'homme à notre image to sala moto ne lilingi na biso le bete que to loba pour moto abima ne lilingi na biso oui et ça passage moi veut créer l'homme à notre image to sala donc asa mosali pe asalaki bon comment expliquer moto pe o asa ne lilingi na ye tango ngana mokili o akota na processus o nzamba pesiye azo na facilité donc akozalaka mosali pour lire pour sala nyonso tolinga to pratiquer na mokili faut to sala donc eza principe ye moko na no créateur na biso akutana na yango mais eza normal po soki ya salaki comment expliquer biso baye o toza na lilingi na ye tolongo na processus wana te balongo l'automatisme nature nyonso moto nyonso nyama ate secte oaza na kati ya nature azo tosa toujours principe nzambe asali furumia kolamuka ntongo ake mosala ake koluka ndeke ake koluka ozomona yango moni balobi Dieu aza créateur moto aza co-créateur ozomona po bomimonisa na mokili esengeli kota na kati ya spiritualité to bonzambe na bino ndeko inspiré bino maye oyo eza na monde spirituel na bino po bokokisa ngo na mokili ya mosuni soki bozwi enseignement wana to botosi maye wana nde bokoyeba ke soki babeteli biso lisolo ya la salaire du péché c'est la mort donc po moto to liweya kati na bato po basalaki lisumu eza faux enseignement liwe eza principe ya dati ndenge tolobi moto akobotama kokola pe akokenda kokokisa po babengi liwa soki tokufi seche kamba nzambe tomona papa lomba ayemba nzembo moko wa toyebaka te esika towutaka toyebaka pe te esika tokendaka soki tokufi artiste pe mosusu monene mboka na biso fali po papa ayemba pe awa watobanga liwa po toyebi te esika tokendaka soki tokufi tokendaka wapi matondo mingi yango moni mundele aza mabe mundele loposo pembe bandeko balandi tolongola sentiment tolongola fanatisme lelo mundele asali moyen nyonso po akomisa biso na esika oyo boyebi elongwa biso na moto premièrement fo toyebana na esika towutaka nde tokozwa biyano esika tokendaka soki tokufi yango nani limbola po lelo moto akufi bazolela nzambe osali biso boye mpo na nini nazoya tokeno nakufa bato bazolela tokomona lisusu te okei quelle déception
banana pasi. Omoni, siko nzoka fo bayeba boye. Lokola liweza principe, moto wana yaki mission, akomi na suka kokisi. Lokola, tango mwana leli, nga, to abotami. Mama mituni teke, mwana ya leli. Omoni mwana soka botami. Soki esprit koti te po anime kor wana. Ba beta bambata. Ba beti bambata po ba ti mwana kolia babaka esprit koti. Kor wana ekeko wana ejubo moi. Siko fale ba mitunaka esprit wana koti euti wapi? C'est simple. Mundele ka bata milibiso pembeni wana. Esprit euti na monde spirituel. Donc maman aboti mwana, soki mwana lelité. Ezambeba. Oui. Mais faut mwana lela. Faut mwana lela elaksa ete esprit ekoti na corps ejubo moi. Yoko ba beta ka soko lela te faut ba beta. Ba ko beta ba ko réanimer ye tia ko lela nde ba sepeli ke esprit koti. Siko fallait to mituna ka to bato ba mituna esprit ane uti wapi nde tozo limbola. Esprit o ekoti na corps wana e uti na monde spirituel. Esika tata mokeli azali. Bon. Lokola sa bébé moyebo yeba musala ekosala ezate na mokili akobanda akokola lokola sa esprit o babengi par exemple manzambi abotami te tango abotami azana mission mobimba o aye ko réaliser awa na monde physique kasi ndeko tambi za simple oza parent soki lelo tindi mwana ebisi ye kende sombelanga eloko boye kende selanga musala boye par là kozela nini réponse ndengi kozala ya bato na mokili mosuni pa ya tata mokili donc atindio na mokili atindio na mokili okoya na nzela ya kobotama soki okokisi mission na yo nde okozonga na nzela ya kokufa donc kobotama na kokufa eza ba principe moko ezo permettre biso toya na mokili oyoyo po toya ko etinda ya nzambe toya tata mokili pe kokufa yango nezo sala ke tozonga pe kokino sala quand ça rendre pe tata mokili kasi yango to limbola te eza simple te tokoya na mokili o na nzela kobotama moto nyonso anta bolobi prophète nini o balobi moko ta uta likolo koya ayaka na nzela ya kobotama akozonga pe epa ya nzambe na nzela ya liwa nde principe to bonzambe o bakoko na biso bayebaki bayebiki moto o tozalaki na ye azali susu te azongi nzoka lokola bayebika azongi epa ya tata esika utaki wi bakolela po affection bazalaki nango kabwana wana ekopesa pasi ozomona soko azalaki tailleur ane kotongela baveste to bilamba moye atonga lisusu eza te me bakokoma na esika bayebake lokola kokisi mission na ye ya kotongela bato bilamba tobandeki kolata bilamba te me tokoma olata bilamba eza likabo oyo tata mokeli atindaki eye kokisi ezongi sikoyo na monde spirituel nde ntina oyo bato babelelaka sikoyo baesprit wana mais partout na bareligion nyonso eza bongo seshika manzambi napesa exemple nga ndeko tamine na kufi boye famille nanga kende kosambela ngai ebebebaki bana kosambela molimo na ngai ozomona teke wana ekomi bokende kosambela bawei bato bakufa bokobien d'esprit de mort kati ya famille kati na bino bokobien d'esprit de mort bon totuna nono motuna soki bazosambela to tozosambela esprit de mort est ce que ntango moto akufi esprit moto ekufaka to corps moto ekufaka okolakisa nga place bakundaka bacimetière d'esprit ezalaka te esprit ekufaka te esprit ekozonga na monde spirituel econtinue vie akina séjour de mort te acontinue sous vie séjour de mort eza enseignement christianisme eyaki nango eza enseignement christianisme eyaki nango c'est vrai tokokita mpenza profondi neteni wana te kolandela toza na media loko eza enseignement
Batu batangaka. To religion africaine azali ko enseigner batu. Mais to yeba boye esprit tango etiki mosuni ezongi na monde spirituel et que continuer vie. Oh lelo batu o baza physique elike na bango na batu baza spirituel comme force na bango. Partout eza bongo. C'est une tuni question. Abraham se ba pesa adresse nazali. Azate. Oui, akufa. Mais siko soko na christianisme babele akai. Ndeng moko liki to Jean. Omoni. Bongo comment expliquer soki Bible batangi baleka kala to bakufa eza mabete. Mais soki na religion africaine balobi to sambela nzambe o bakoko na biso basambelaki. Et comme fétiche. Omoni te keza ozanga koyeba to boyinga. Donc ozoko lobanini ba religion nyonso na monde basambelaka bawe. Kasi nzambe azalaka ya bakoko. Omoni nzambe abandi lelo te. Abanda kala. Nzambe ya bakoko. Tango abanda kala na christianisme ba osambela nzamba sekate. Ya bakoko kaka. Bongo ba kasi yango na kakati. Na Islam ndenge moko. Kala nzambe ya bakoko. Na bouddhisme ndenge moko. Siko soki bino bolobi ke nzambe ya bakoko to bakoko baza mabe. Mais soki bango bazalaki te. Lelo biso tozate. Donc mokili osa la continuité. Ba lekaki biso siko toyeko succéder bango. Partout eza bongo. Soki basambelaki to balakisaki ezaleli mongo na mokili ya malamu. Pona nite biso pe baye oto kitani bango to landa matambela bango. Soki basambelaka nzambe o bakumbelaka bango te pa loposo pembe. Basambelaka nzambe ya bétranger te. Siko biso le tokomosambela nzambe bétranger tala résultat na. Tokomobela nesika to belela milimo ya bakoko o ya biso, tozo bela milimo ya bakoko ya bapaya. O bazaku na ni affection na biso. Fomone sika ko bunge zali. Yango moni siko mutakomi nesika lobake esprit de mort. Esprit de mort on appelle ceux ka yo loti koko na yo. Ni pasteur oyebi soke baza esprit de mort. Mais soko loti Abraham quelque chose oyebi été, forme ko yelo oyebi té. Bako lobake oui, oloti ta mususu serviteur ya Nzambe. Qu'est-ce que tu as comme à la fin de l'année, ne balobaka esprit de mort et télé makasi. Tout le monde dit c'est un mot, tout le monde a mobile avec lui, c'est pas besoin kanga. Esprit de mort, to benga esprit de mort, to benga na kombo Yesu. Boyoka yoko mon père, jamais il pas ya. Esprit de mort, esprit de mort. Ceux qui balobi bongo, ba kilikango teke esprit de mort eza milimo ya bakoko na biso. To milimo propre o ezotika biso ndezo ko déranger biso te na mukuse lokola tokoti na ba religion étrangère lokola tokoti na christianisme bouddhisme islam toza envahir na milimo ya bango nzoka na principe ya mokili to na principe ya nature bato na bato esengeli basa aligné na ordre na bango. Tata mokeli ako inspiré bato na nzela ya ba sena bango. Nakozwa brochi oya discours à Léopold II. Tango atinaki ba premier missionnaire awa na RDC. Tokozwa article moko. Soki totangi yango balobi nini awa. Faites oublier aux noirs leurs ancêtres. Faites-les attendre dans la pauvreté le Seigneur Jésus-Christ qui ne viendra jamais pour eux. Dans le christianisme, le quoi la bayebi ke bato soki babeli bakoko na bango. Babeli milimo bakoko na bango. Basambeli bonzambe propre na bango. Nde esika bazana bokas pe force. Bakoza d'inspiration. Bon, mission ba missionnaire catholique ezakini. Bo bosanisa bango bakoko na bango. Po basambela oya biso Lik Jean pe bongo na bongo o bakoyokaka bango ata mokolo moko te soki basambeli bango siko lelo to comme na fin de l'année na calendrier na bango siko soki bango bayebi ke bato oyo babelaka bakoko na bango te baza na soutien spirituel totalement ya bakoko na bango te po basabota bango
milimo ezo soutenir bango eza milimo biso to kumbela bango kuna soit disant milimo propre ya bango keloko to za ba défi to comme la fin de l'année nako lia mabe nako bela milimo ba paya kasi o bazana ngo posa ba osala pa na biso soki ba mort kozala elingi bango donc tu zo kufa lokola ba nyama bo elingi lokoso pepe elingi bango po eza plan na bango. Donc, ils n'ont même pas le principe de Nzambe pour que nous ressemblions à milimo bakoko ou bazaki na lokoso na binote. Bon Nzambe eza principe moko soki bato ba bimi le banda principe wana nde ba souffrir. Exemple moko typique. Peuple d'Israël ba ken Égypte. Ba beleli Nzambe ya Égyptien. Ba koma esclave. Liwa eyaki pembeni na bango. Ba koma kokufa ba liwa moko eza subitement bakufi baliwa moko eza précoce ndenge moko pe biso lelo tango tangi fin de l'année otangi baliwa o ye lelo po liwa o to solo besoin naturel eza liwa o tata mokeli asali moto sengeli abotama a vivre sima ya ko vivre soka komi paka nde esprit ne ko bima wana siko naturellement mais o lelo eza mutaza na deuxième âge mutaza na premier âge akufi eza liwa po mabe koti eza liwa manque ya spiritualité ya bino propre mabewe ekoti ya lisumu adana FT mais ya séparation ya milimo bakoko ya peuple wana kasi base nango eza lisumu oyo mundela kotila kibiso ti bo mundele tango ye totangi awati mission ya ba missionnaire catholique tant nani Léopold ezotinda bango ezaki nini le but de votre mission n'est point apprendre aux noirs à connaître Dieu. Ils connaissent déjà, depuis les ancêtres. Ceux qui ont l'accès à Nzambe te, bon l'accès à nan Satan. Si ko ba salinin, ba kabol biso en relation, nan Nzambe ba koko na biso. Ba kotisi biso na bon Nzambe propre na bango. Kasi esika toke sibi soit lisumu wana oyo adana ef basala ki lokola bandela ki pa na bango. Biso pe to koti na makambo na bango. To komi ko vivre conséquences wana. Et kumbeli biso baliwa moko précoce bato bakobela to mutu akobotama akokokisa troisième âge na yete ndenge ezalaki kala tala esika siko boyinga to pasi ya ko circuler to koyenga yenga zinga na biso ba téléspectateurs bozolanda biso ndenge totesaka bino na bayindo totelema moko ya émission ya chaîne bonsomi oyo epesaka bososo lipo ya bayindo. Toujours le salaire du péché, c'est la mort. Les gens qui disent que pour faka, pour basala na masumu. Mais ah toujours au yoga avec ce liwa, ils ont makamu susu, masumu pesa pe makamu susu. N'est-ce pas dans l'émission, ce qu'on dit, c'est que manzam bazolo ba mai ou eza bosolo, comme la biso to pe benga biso tali sa biso, c'est que ni azolo ba solo, c'est que ni bazolo ba lokuta. Ce que azolo ba bosolo tali, ce que azolo ba lokuta tali sa ko bimisa biso libanda ya masolo to za na mote mokolo molelo, salaire des péchés, c'est la mort. C'est que manzam. Tolo ba nini? Christianisme na islam lokola bango ne mutu bayene ba masolo wana awawa. Baso gagner nini tant baso ko sabayino na kai po ningi bolobeleli pa na bino za roi ke christianisme na islam eza ba masolo moko lokuta pa bayino. Christianisme ba bindele mo bameli biso ba noir. Islam eza ba rare. So ba gagner ka nini tant baso ko sa biso na kati ya ba masolo wana nyonso. Salaire des péchés c'est la mort, ba yebi na moko salaire des péchés c'est la mort, eza la mort ezali principe moko divin naturel mutso ba botami il faut akufa. Ba gagner ka nini? Matondo mingi premièrement, eloko zo kwa pousser bango baya pai na biso pona ko konza biso eza bomengo. Nzoka nde ko konza biso tango baye ko konza biso coïncidence ndeti na mindele. Lokola ezalaki nyongo o esengelaki to futa. Baye ba anje ko konza biso. Ko gagner na bango to litomba ya ko konza biso ya bango eza bomengo na biso pe ko dominer biso spirituellement. Donc, si on va dominer sur le plan spirituel et vous permettre sur le plan physique, comme maître et vous même mon biso. Kasi so moni tant mondela ye. Eloko ni balitaki. Bakomi bakuten na roi. Balingi roi zo baptême. Tant roi azui baptême to afukami. Sango o yazaku tu pas même supérieur
aza inférieur liboso ya roi atie roi mokonzi ya roi mikongo liboko elakisi ya komi supérieur spirituellement tokomi na se na bango tokomi kokambama epai na bango ali bapesi biso baprenom to bakombo na bango tokomi domine ntango tokomi domine spirituellement physiquement force ekozala te nde touti koloba na ebandeli force ya bato eza kobelela spiritualité to milimo ya bakoko na bango biso sikoyo tobwaki yango tolandi milimo ya bapaya to bonzambe ya bapaya epuis tolingi bango badomine biso spirituellement ntango badomine biso physiquement ekolakisa na mosuni boye fo bando konza biso ntango bazokonza biso epuis na bomengo na biso kasi avantage na bango yango wana koganye na bango maye bazali kosala yango wana. Donc le côté ya bato wana les deux religions wana yango ezo permettre bango sur le plan spirituel ba dominer bayindo o manifestation physique ezomonisama ke bayindo bakomi lokola biloko ya bapeuple wana bamelaki bo masolo wana lokuta po soki badomino spirituellement par exemple oloti ndoto nga na loti ndoto to intel aloti ndoto babundi na mutu moko songolo me babeti ye bo ato betela biso boye témoin le quoi azalaka te na ndoto nana ondima fausse physiquement obunda pe emonisami ke abundi na intel babeti ye eza ndoto alotaki toni bani par là spirituellement domination ekomonana te mais physiquement okomona sikoyo lokolela botiki bonzambe propre na bino bolandi bonzambe ya bapaya bango bakomi spirituellement likolo na bino ke na musuni boye dokomona soki bozalaki na égalité na musuni boye égalité kozala te bango bandopesa mibeko bandopesa baordre nyonso oyo bokosala po euta pai na bango yango ezobima boye yango ezomonana boye na musuni mpona nini mpo spirituellement bayeli biso bonzambe na bango baboyisi biso bonzambe propre ya bakoko na biso nde infériorité ekoti kati na biso faiblesse ekoti kati na biso bao bakomi basupérieur emonani totala kaka Afrique comme babengi biso les pays du tiers monde mais tozalaki bongo te mais okocompare te monde asiatique na monde occidental mpona nini po spirituellement baasiatique baza na bouddhisme na bonzambe na bango christianisme eke domine bango te lokola spirituellement domine bango te physiquement mpe omonana ke égalité ezali soki kuna Europe elobi Asie mpe to Chine balobi même na kokela Europe azokela tozomona mpe Asie mpe oui azokela Afrique nde kaka moto azotalaka Afrique mpo aza domine spirituellement nde yango ekangi Afrique soki tososoli sur liwa to ndenge tozomona nzete azokufa nzete ekufaka mbisi ezokufa nyama azokufa mpe biso bato ezokufa donc par là tomeka kocomprendre mpo bandeko ke lokola mabele nde bolobaki eza na kati ya illimitation likelamu nyonso ekevanda na kati ya mabele wana il faut bakela yango mpe na kati ya baprincipe ya illimitation oyo ekopermettre na bango na principe ya limitation oyo ekopermettre bango ata soki babandi kobotama mpo baespace bavandameli etonda te yango wana ni principe eliwo eza kointervenir na bikelamu nyonso na kati ya mokili fourmi ndenge bolobaki fourmi mpe azokufa biso bato ezokufa mbisi na mai mpe azokufa nyama balio nyonso bakufaka wana so ntango balobi ke liwo ekozala salaire du péché c'est la mort soki ezalaki bongo tongi tomona mpe kote mosusu bato bazokufa me kote mosusu mpe ebikela mosusu ezokufa kote mosusu mpe ezokufa na yango te to ndenge nini eshika manzana soki batalisi na biso ndenge babebisi mokili po toza na deux contextes ya liwa contexte ya liwa oyo biso tolobi eza naturel donc soki moto akufi abotami il faut s'attendre toujours na liwa fo ezala wana naturel ekozala ndenge nini moto akovivre normal akokola akoleka na 3 âge na ye nde nsima nango akokoma paka wana oyo babengi liwa naturel mais liwa oyo eye nsima oyo ebebisi mokili mpo mokili ebebi tokomi kokufa sikoyo na principe oyo nzambe asalelaki biso te
to sele ki mokilité mutu aza na deuxième âge akufi bébé akufi mutu abotami babi morne na bokoko na biso morne ezalaki te mama ke maternité to ake na zamba pasi akobota ezwi abota ye moko abongisi mwana oyoka teke o ndenge eza wana mwana na botami abimaki bien te kutu ndenge eza na kufi donc soki tozongi mpa na question na bino liwa eza naturel mais liwa oyo lelo ekomeli biso boye eza manque ya spiritualité propre ya biso lokola tobungi to totengami liboso ya nature tobosani principe nde liwa ekomeli biso na lolenge oyo ekomeli so tokoki kosala ndenge nini po tobundisa forme liwa naturel te kasi forme liwa oyo bolobi awa bakotili biso ngo ya baliwa ya bapremière âge baliwa ya badeuxième âge. Or, selon le principe, il y a fallait intervenir plus na troisième âge. Pour ce principe, il y a un mais faut la loi troisième âge pas pour l'autre tout le monde quel mais loi premier âge n'est pas deuxième âge. Donc qui sur ça va loi nan ndengeni. Il y a deux conditions. Condition de bosser zali toye bananu ba ya biso kala ba vivre ndengeni. Pour vivre tamulaï. Tout le monde va finir 120 ans, 130 ans. Voilà, va vivre en dengenin. Et puis ça qui soutenu na spiritualité nini. Autant que la case soutien spirituel, tout le monde a mon poussé. Mais tant que bazar na soutien spirituel, ba kokoma ne sika ya kozwaka ba ya kozwa ba solution na makambo ba okutana. En réalité on besoin kutana sur place. Le coup a besoin d'un soutien moko spirituel na bino et que quoi inspirer bato na banzela ba vision na nzela ya bandoto po bozo kaka solution ya mon pepe e komeli bino to pe cet exemple moko période de corona c'est vrai a ezala kité lobi fumu ne sonyanzila mais tout le monde mon pepe moko ye ba bi bozo Congo bololo zo Congo bololo zo makasa manga zo makasa safu tokisa finika kota grippe wana ikosila na minute siko lokola toza na liti moko na ba impérialiste ke boko ko évoluer na mabele oyo spiritualité africaine ko évoluer na mabele oyo bazwa mutu mbe tokotanga kombo na bango te balobi mwana mama moko boya tungula ki mwana Kongo bololo na selimba akufi webi campagne na pona nini po ba boyisa batu kisi wana oyo ezo traité bato po eza solution oyo eye na ba grippe oyo erenyaki na période wana mais bato baoyeba te eza campagne basali po entre médecine européen na médecine ya bokoko kombe ezalaka mais siko médecine ya bokoko lokola l'état congolais nano akoti na kati ya idéologie africainité moya pesa ngo considération ezate siko eza kombati ezobundisama yango moni soki yo lingi to okomi esika o mema bonzambe propre ya bino to mai oyo kobatela batu me na propre identité na bino bakobundisa ngo yango moni eloko ekosala ke biso to vivre ta mulai soki tozongi na bakoko na biso toyebi ke bakoko bavivaka tango mulai baliaka nini basalelaka to ramenango siko na vie actuelle na biso lelo omona ba âge to ba troisième âge wane kokoka na biso mais lelo soki moto par exemple allié maki o ba fabriquer nzoka nzoto muteza naturel siko consommer loko eza artificiel eloko ane komi corps étranger et ko créer maladie moto wana ozana vie mulaite. Donc plus mingi tozolia biloko eza artificiel tozo réduire babomoi na biso ba mikolo ya ko vivre na kati na mokili oyo kasi po babi l'homme doit manger pour vivre siko soki moto alie po vivre te eza po kufa kasi po kufa te nde liwe ko mokuse te nzoka bakoko na biso baliaki bio balobi ke bon ndenge toye na mokili oyo nzambe moto asali biloko oyo po to vivre ndenge nzambe alingeli ke liwa naturel penze kokisa makati na biso foto liaka o nzamba sali
Où est-ce que nature? Où est-ce que nature? Donc, le connaît, tu as le plus ils ont conservé dans la forme, les amabés. Kasi wana commerçant mtasali. Toujours l'eau na biloko to tiba engrais chimique to pe wana nous pesa be mabe. Eza mabe makasi pe lukeli biso maladi ya ndenge na ndenge o mutu nyonso ayebi. Ke kolia na biso loko eza mabe, bato bazo kufa babeli te. Komela na biso loko eza mabe, bato bazo kufa babeli te. Yango moni sikoyo eke kaka nesika ke omoni ndenge ya kufi bongo. Bon, c'est que masumu. Masumu de mimi avant. C'est que masumu. Sala malamu mingi na mokili ko umela. Masolonga beta makani. Siko na biso na mindele. Banani ba bebisi mokili. Banani ba osalma be makasi. Te wana na mindele. Voilà. Siko zo ba vie physique la bamu. Bon ba umela ko leka biso. Siko pourquoi? Omoni. Donc balo bateke la salaire du péché c'est la mort. Te. Sur les salaires du péché c'est la mort, c'est que ba mindele fallait pas pour faire mingi par rapport à biso. Mais ça simple na Abel na Caïn. Na Sarah mabe. Maintenant akufa liboso. Ndasaka mabe zaka Caïn nini? Ndasaka mabe Caïn. Na akufa liboso Abel. Nzoka ne nzamba ngo intervenir. Abel akufa te. Abel akufa te, Caïn da kufa pa comme na makanisa mabe. Pour afuta salaire ni péché et memena liwa. Et memena liwa. Mais ba beta histoire Caïn te place wana bakatango. Baye biso kaya kufela wapi bakunde wapi to muso akolaka to muso abotaka wanto kosimba te poza parenthèse mobimba donc to longo le kifoki na mutu na biso ke salaire ya péché eza lifuta ya masumu za kufa eza liwa eza faux et archi faux. Donc la religion africaine les liwa bomona ngo eloko moko boza na normal. Eza normal, eza normal na principe ya tata mokeli. Mais erokoma anormal na lolenge mundele akotisi libiso mai na ye awa. Ekoma kumema biso avant. Bakufi. Omoni ndenge jeune azotambola bébé abotami lelo. Après un mois balobi ana secret. Il comme belé bana ba 6 mois ba secret bana ba 4 ans. Siko yebisa ngai ndeko mopandisango mwana na bandi secret na âge wana na traitement mundele. Sui ba rafita ebo kokote. Ana vi mulai. Akoma paka. Omoni liwa fabriquer. Mais bon na âge wana rosa na makambo secret ndenge ni pe na nzoto. Mwana bezo faire partir na kolia na komela. Kasi mama na alela ki mabeti. Tango mama lia ki mabe, alia ki sa contrôle. Kasi mwana avivaki na mutoroto na makila mama. Eza facile contaminer mwana wana. Abota ma peine infection wana. C'est comme ça ministre to koloba na mokolo moko te, bande ko bazo signaler zo chité. Masolo na ali signaler loi, salaire des péchés c'est la mort. Ni beaucoup ko ta sana tout ko bande ko bazo li boko ko na biso. O ba yeba ki ete, to pe ba yebi ete liwa ezalinde li futi ya masumu ya moto. Bazo li boko ko na biso na manaka na biso na mokolo molelo. Pe bo pesa pe numéro na bino ya téléphone. Ndeko nyonso za na kosa akomela bino atuna mutuna nyonso na melie to koloba ete malobi pa ina bino. Matondo mingi ndeko mopandisango ndinka bolobi mais 2 minutes 2 ngonga bandeko balandi tokoloba boye biso pe tozalaki na ngambo o bino bozali tozwaki ngonga to comprenaki ke soki lelo to fandi na christianisme to kutiongo na mabele na biso e banda ate ezala bouddhisme donc tout ba religion étrangère e yaki koya nzoka nde koya na bango awa ezalaki na intérêt o banviaki na mabele na biso à part intérêt pour le christianisme ezalaki nyongo nde biso siko wana bandeko na bino toye po totalisa bino ete o batu bazwa connaissance o batu bazonga na principe ya mokili fo basambela proprement bonzambe propre na bango ba religion na bango spiritualité na bango nde bakoyeba ke
mabe ezalaka nini malamu ezalaka nini nde bakoyeba ke wapi liwa wapi bomoi. Donc yango moto eto limbolela bino soki salaire ya liwa to salaire ya péché eza liwa nde to pe ndakisa kaya mtenga kufa mtaliboso apa kaya Eve mutalia ki mbuma mtaliboso mtenga kufa mais esote Eve esote Adam esote kaya mwana liboso ekezwa Abel o asalaki atali sumu te yenda kufaki c'est fait bokoloba ke babomaki kaya mutabomaki abomaki na nzete na mbeli moi ça peut question. Donc yango to kozong sa matondo mingi na fumu ne sonyanzila lelo to komi batu po to zalaki libwele po to zange koyeba tata nengo na bisika bozali to papa mama na bisika bozali to kopesa numéro na biso 089 32 860 29 089 32 860 29 lokola to zana plateau zangonga ya moke o to bongisaki ya ngwana po totalisa par rapport ya salaire des péchés matondo mingi c'est chika manzambi ba téléspectateurs bozaki bete bele kolanda biso na masolo mokolo molelo to solo na ki salaire des péchés c'est la mort. Na christianisme na islam balobi te muta kufa ka poso sumu ka asala ka masumu nani mudali boso sala ki sumu na kati na mokili ezali Eve mudali boso asala ki masumu na kati ya mokili kasi surprise na sika za abe mudali boso ko kufa na mokili Abel ayo kozala victime ya kozala mudali boso ko kufa na mokili selon la Bible ko Bible lobi ke basaki ka 4 Adam Eve Caïn Abel tout le salaire du péché c'est mort. Tolobi awa wa passé chez comme ça maintenant lobi était soki liwa ezala kité lelo mukile lingeke sala nini. Imaginez mboka loko ya Chine moko ya pays les plus peuplés du monde. Raison pour laquelle ba tseke au dépasser ko bota bana ba 5 à 6 t pour l'espace pour baser belé bazo pona ke soki babani ko bota belé ba ko ni sama belé la bango ba ko espace ya kufanda. Tala bande époque même ya ba Moïse ya ba Pharaon soki mukili liwe ezala kité ba bota makaka misi pe bota makaka nyama pe bota makaka nzete pe bota ba mukili lingeke ezala ndenge nini oke kutuna ba commune lokola ba lemba ba bandal ba matete ba makala ba ngaba bazo biso ke mupepe kuna mupepe koma moto. L'espace est à la société, l'espace pour moi, imaginez ce que va la salaire du péché, c'est la mort. C'est comme ça, que c'est naturel. Avant que nous nous montrions, bon, moyen, et bandaki na liwa, il le mettre dans le solo, basala qui est ko. Ou ezala qui liwa et bembe. Et nzamba te molimo, ate souffle, ou ezwa vie. N'engagez pas pour tant que ce salaire du péché aux alamans. Ce qui salaire du péché c'est mort. Mon tout le salaire qui m'a soumou. Lui en koufa, va lui soumou na sala. So koufa, va lui soumou na sala. Nia wa koufa, va lui soumou na sala. Nzete koufa, va lui soumou nzete sala. Mabele koufa, va lui soumou mabele sala. Au mon tout le sala qui lui soumou. So qui toqué na bosso soli pour bosso soli. N'existe pas comme ça malobieté. Masolo mingi ndela ko beta eza masolo de kuta makambo o batangisa kangu na religion africaine ko tika la kaka etero bakake bato balobaka makambo moko ya malamu te tango komi na sika o golo bakake bato balobaka makambo malamu elingi bete ko solikati no esali sala makasi okoma pe lokola bango po bango pe bakoma boye batangaki loi de la création oyo nzambe ya bakoko tata mokeli na dela walongo fumuki ma bapesi et pas motinda mina bango neso nyenzi la fumukusu ke muzala pana nangola mokobi misale 1921 batangi saka loi de la création auto bingna ki commence commencer mono anza ofele connaissez ça moko sala na kaino na biki bisika nyo so centre vuvo moizali soko ke bako ya moko tangi songo ofele bino bisika bo vandi ba centre vuvo moizate ka mibolingi botanga makambo oyo benga biso na ba numéro
plus 243 82 319 22 25 plus 243 82 319 22 25 boza la ville province ya Kinshasa bacentre vombo yebi to na libanda ya Kinshasa obi centre vombo ça kene mbala moko boko ya mayo bokutan tsofeli mais esika boza soki ezate bengani na ba numéro wana biso toza la possibilité de se déplacer to esika bino bozali na lopango to boza mibale misatu to so organiser ndenge nini bato babana kotanga esika na site ebotama ola sima mikolo e kola kokoma lokola paroisse ya moko ya religion africaine to bengi vivant conditions za longa ba ofele yo benga na ba numéro na soki eza pembeni kende bokota ko se pele kene émission tozo msi matondo mingi na CG kama nzambo za ki invité na somo ko lelo tozo msi matondo mingi na ba ndeko basonga ki biso na nzela ya cadrage na bilili po komela bilo to wana to moni dete kwa ko basonga ki biso na cadrage L'été, nous avons un régime final, tout le monde qui est en Timba, parce qu'on a dit que nous avons un montage. Parce que comme la peuple nous va au besoin de Liban, et puis pour faire que ça dans le YouTube, tout le monde dit pour nga là, parce qu'on a dit que dans le YouTube. Donc, nous avons mingi et puis il y a des jeunes qui sont qui pour bazo kamba sur la forme télévision. Pe na neso nyenti la forme kusu qui nous en a parlé en Angola. Nzela na bangonde forme télévision itano bosomi, ils ont comme la radio bisika boali. Qui met tata mokeli, ballon na bakoko. Ezingile la bino tukutani na mama naka oya likoya bayendo totele mabele loposo mwindo to bundela mabele loposo mwindo to bundela mabele